Bonjour mes chers amis, comme on engage Chabani Moussamba, Kachimbisha. Je suis ingénieur informaticien, j'ai créé un logiciel, j'ai appelé dans le monde de la sécurité. Je fais un peu de la sécurité, mais je suis tellement dans le logiciel. Bienvenue à la RDC Technologie. Je pouvais dire nouvelle technologie, mais c'est toujours la même technologie. Tant que tu as la technologie, tu as la informatique. Pona nini tozolobela ngo na lingala tandis que soko tali monde informatique ezaka en anglais. Bon, tozolobela ngo na lingala c'est parce que baja na biso, la jeunesse congolaise, je suis de la République démocratique du Congo. Baja na biso baza na problème wana mingi. Problème ezake ata moyen koyokola ngo ezate. Ezala asilisa université bien c'est ça qui na na kezola ba faculté msusu médecine ou bien ba pédagogie banini, mais alingi pe a changer carrière ou bien alingi pe a kota monde informatique a salisa mboka, mais moyen kokota ezate ça na problème wana biloko to ezaka kana anglais. Tozo pesa bango raison yango nde na créer pe chaîne oyo na bi bon, et on peut s'entraider entre biso. Vous avez moins connaissance, vous partagez peu na baninga msusu. Bon, awa tokoyokola ndenge nini ya kokota monde informatique. Comment entrer dans le monde informatique, comment se connecter avec les autres, parce que monde informatique biloko to eza ofele. Biloko to eza ofele, oko créer ba biloko, partager na baninga msusu. Donc tout c'est comme ça se passe comme ça. Toujours entre nous, on s'entraide. Sikoyo pona nini na lingala tozongele susu mutu na wana lingala eza ko salisa ba jeune ke matière ekota to eza ko salisa batu ke eza ko salisa ba jeune oyo bazoyoka anglais te ke matière ekota. Ici vous allez apprendre beaucoup na ko sala effort que to expliquer makambo ebele ezala na lingala. Attends, moi français, moi muke français, je ne suis pas français, hein? Je suis pas français, je ne parle plus français. Denye tobana woloba puna na Congo, mais eza moi muke ata lingala toujours forcément muke. Nazala pe na chaîne msusu, eza na anglais, oyo nazo expliquer, oyo nazo sala ba cours, ya ba logiciel kaka, ya informatique kaka, mais eza na anglais. Siko yango nde na desidaki na sala oyo ozala na lingala na biso, lingala donc langue na biso. Siko tokoyokola ba biloko lokola kosala ba recherche informatique, comment faire des recherches, et puis comment se connecter pe na bato mosusu, comment obanda pe kosala ba programmation, nakola s'appelle susu mamga mosusu. Si vous êtes intéressé ya kozala soit dans le monde informatique et dans le monde logiciel, na tanda logiciel wana eza na ba makambo ebele na kati ya logiciel wana, soit kozala na makambo côté ya sécurité informatique, eza ba biloko moko ebele tokoyokola wana. Est-ce que problème oyo awa oyo nalinga na expliquer le sujet, c'est que awa nous ne sommes pas ici pour expliquer, pour parler divertissement, non, awa nous sommes ici awa ezaka koyokola kotanga. Kotanga n'importe quoi te, eza kaka informatique, eza kaka informatique IT, botolobi IT. Pona nini s'intéresser directement na jeunesse congolaise, eza parce que je suis de la RDC, c'est mon pays. Ce qu'on a dit, nous avons un problème moins ebélé. Nous avons moins ciment ebélé. Nous avons moins ciment ebélé que bajen bazo yokolate. Attends, bah oui, bah si bah yokoli, mais bazo pratiquer vraiment te. Donc informatique, ce qu'on a dit, côté Congo, à Tikanayo, exacté. Babosani yamu. Babosana, même. Bajen bazo linga basala ba effort wana, mais ils ont moins passé.
eza différent na bamboka mususu ya libanda sokotali bato baza libanda bamboka mususu tout est informatisé. Donc on sala shopping en ligne et rester dans la maison seulement ata oza na bureau na vandika boye ba shopping bani, donc tout est informatisé. Ata bakour yango kaka en ligne donc moto ici université azotanga kaka en ligne. Donc tous les services de l'État, services à l'État, tout est informatisé. Donc et comme il y a ta passe il y a coco c'est le gambo, crier même à ta fake news ils ont moi passe parce que le bika moi le gambo moko boya muke moto akei ya sali recherche, donc un instant le gambo les a vérité. Tandis que chez biso tozana moi problème wana ke makambo tout ezaka traditionnel. Oui, c'est traditionnel. Ce qu'on lingi, ou accéder à n'importe quel service à l'État. Il faut qu'il y ait un bureau. Un bureau, il faut que ça monte bongo. Ata aussi fouti déjà magamuna yo tout, Mutongo il faut zoman bongo. Asenga mususu maboye, asenga mususu maboye. Ata ba visa pona ba paya, c'est toujours compliqué. Tandis que na bamboka mususu ça ne se passe plus comme ça. Ok, kaka vani kana ordinateur na yo okoti na nini na n'importe quel service na site ya n'importe quel service ya l'État, donc au cause de visa, au cause de aboyer, donc tout est informatisé et facile. Ce que yango comment bonga ndenge parce que ba jeune ba jeunesse c'est donnant, ba jeune ba quota et puis ba gouvernement ba investir belé na nini, ba gouvernement ba investir beaucoup na informatique, na technologie. Yango nde ba makambo to ekoma facile. Et là, comme soyo, eza que technologie informatique, eza le sous ndenge ezalaka kalate, qu'il faut okende wana, kuna na nini na université, okende koleko, peut-être 6 ans, 7 ans, combien, 6 ans, et bien là, on commence comme ingénieur. Non, ce n'est plus comme ça. Je vous dis que awa mikolo yo, donc dans 6 mois, 3 mois, 6 mois, année moko, on comme déjà ingénieur, informaticien, comme déjà ingénieur. Bakour eza wana, eza bakour ya moins cher, eza bakour ya ofele, eza bakour ya ndenge na ndenge, ya ndenge na ndenge. Ata ba misala yango na kati ya monde informatique, soko lingo changer pe carrière na yo, eza te ndenge ezalaka kala. Okomi boye basengi yo diplôme, opesa diplôme kaka il faut yota na université wana boye na boye rien. Ils ont ba plateforme lokola ba Facebook wana, ba LinkedIn, ba Twitter ou bien ba X. So okomi ba nini wana ba plateforme ebele wana. Okota ba ingénieur waza wana ba ebele bazo sala. Ba mosusu mingi basilisa ba université ebele ya minenete. Basala ba cours. Bazwa ba cours, ozui cours 6 mois, 1 an aussi ici, okomi ingénieur. Sikoyo babiloko wana oyo tobanda koloba ke jeunesse abiso azana na mutu, ezana ngo na mutu ebele. Qu'il faut kaka okende soki na iniki, soki na inilu, soki boye osilisa kaka, osilisi 5 ans, bien 6 ans, nde okomi informaticien rien. Tu peux devenir informaticien dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, ils ont makambo ebele au découvrir awa. Ils ont makambo ebele, vous ne serez pas d'ici. Toko yokola ebele na kola kiso banzela ebele toko banda, donc start from scratch ndenge baloba en anglais, start from scratch toko banda nano toko yokola ba lokola HTML, HTML, il faut qu'on y en anglais parce que ça sonne bien en anglais. HTML, PHP, PHP, donc nous allons apprendre tout ça. Nous allons apprendre comment créer des applications. Secret belé. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis. Très bientôt, vidéo. Donc laissez des commentaires. Laissez des commentaires. Même si aussi vous voyez déjà moi quelque chose dans l'informatique, mais vous ne pratiquez plus. Donc, parce que l'informatique,
Et ça, le coup, là, parmi ça, nous sommes souvent informatique, donc, il faut aussi les langages chaque jour. Moi, je suis ingénieur en informatique. Je suis dans le logiciel. Et je fais aussi sécurité, moi, mais je n'aime pas vraiment la sécurité. Je suis amoureux des logiciels. Donc, nous avons créé ma plateforme par mon bon. Donc, laissez des commentaires, invitez les gens, je vais commencer à créer des vidéos chaque jour dans les différents langages belé. Langage informatique est belé. Langage informatique est belé. Donc, il faut que bata mwa muke, mwa muke wana nde kufungula siko banzela, wabanda siko kuzoa ba makamusi wana. Abonnez-vous, mon nom c'est Shaban Moussamba et à bientôt. Merci.